Bonjour bandeko nyonso, bandeko balandi yokani télévision nzamba mona papa mbola bino. Merci énorme de votre fidélité à notre chaîne. Merci na ndenge bozali ko bakama na désordre veut dire nga pe na pesi challenge 10K bientôt là, 10K bientôt là, 10K bientôt là. Na avant de ma décembre faut que ça 10K obligé to que ça 10K donc challenge lancé. Merci énorme na baye yanga ya tongo ya chaque jour ya partout nzamba mona papa mbola bino ya nanga Jofis Lombo na pesi mbote na pesi mbote na docteur Dailda Kibokela na pesi noto na pesi mbote na Drisha motomètre na pesi mbote lisusu bongo na maison babengaka exotique eska na vitrine na pesi mbote na yemoko doyanik banza na kati ya Autriche na pesi mbote na Dartikis business sans frontières na pesi mbote na Fortunando ngala zola Angola ezongeli va faire kitoko pe propre nzamba pambola bino. Donc je reviens vers vous pour raconter une histoire triste qui m'a fait très mal, qui m'a choqué, mais topesa moi conseil na moi si business longo bobonga po boyoka histoire oyo vraiment zwa kiti fanda pesa ngai makanisi na yo pesa nga makanisi na yo na travailler ensemble pour toyeba ko bongisa Congo na kati ya ba conseil na biso parce que conseil eko faire changer famille eko ko bongo la makambu ya ebele conseil ya malamu parce que ya mabe pe eko bebi sa famille eko bebi sa pe makambu na nyonso ya vie pour muta orienter vers ba conseil ya kitoko te mais na isika oyo zala kimia bongama parce que conseil ya solo pe ya malamu ezali kolekani na esika oyo nani su na pesi mbote te na pesi mbote ba nyonso balinganga pe basepelaka nanga pe bolinganga ite nzamba mona papa mbola bino malembe kolingana yo ngai po ba ina bakoma bine bakoma bafana bayina bakoma bafana donc zalaka na moi kimia tozo siliko zo yanda kaka soko yoki bien ko comprendre donc on comprendre que o inaranonga à l'occasion de rien linga na ngai po eza nango pe perte te soki po lingi nga pe eza nango pe ka lingi ngai ozala nango pe perte te soko po lingi pe ngai te soko lingi ngai kozala bénéfique soko lingi ngai te kozala ndi perte o comprendre o perdre d'ailleurs le côté soko lingi nga o komona que moi ba conseil ko kota ainsi de suite. Donc je viens ici dire aux filles, aux femmes, à la fille que iPhone eza eloko à tout moment ekoko koya ekoko bunga eko beba eko planter ya sika pena ba yeli boy planter kufida ko yelo pe ya sika boy za na erreur à partir à usine eza eloko mutunda somba ka eloko mais ça na ba valeur to ko perdre te likolo ya eloko. On ne peut pas perdre nos valeurs à cause d'un téléphone, à cause je ne sais de quoi, parce que on ne sait pas de quoi l'avenir est fait demain. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait demain, bandeko voici. Surtout iPhone, oh ezolukela bana basi ba problème. Boyo kandeko, artiste o na bombi kombo, makamuni ne komelie mko alibala na ye. Likolo ya iPhone, soki 12 Pro Max, soki 13 Pro Max HD. Ndeko mwasi, eloko za eloko yaya. Leloko oza na makasi ya osombango te lobe osombango. Mon perso tali ba dépense ça la ko concentrer ko sombango mais comme ce n'est pas l'essentiel na lingi na ngate neti ngala na sala na iPhone te pona na lingara na penza iPhone penza te ezate que iPhone ezara mabete iPhone ezara bien et quand la photo kitoko mais ça me demande de beaucoup réfléchir et singa ba complication moko bolingo tinda fichier ezoboya biso net na musala na biso oyo okoko ma place moko sali moi live moko boy mais live yango po chango en ligne il y a tale bela ba méga au moins ba réseau ça la que ngana zonga na so na iPhone na deux téléphones ya malonga pe ya cher mais ce qui na iPhone ba na ochanga pour la fière pour na zalaki nango à l'époque na 2019-20 nazalaka na pesi mbote na général et puis sisoko la wazala ki pe actif mingi na chaîne oyo mamona na rasute ye na ton content Joe atindelanga pena iPhone 11 penza Pro Max na 2019 wana mais na tali ba pour na ba contre na zero chango komikaka prestige kaka natambola nango pona prestige kutu muko mususu nabungisa ngo po anini dikola prestige nazali na ba téléphone mususu na osela ko régler ta na moni image nango kitoko mais
résolution eza likolo mingi ezolia bamenge boyebi bamege Kinshasa nazalaki obligé kokoma kotambolaka nango mpona bapele mpona nini nasoki batelefone mosusu mpona esalaka bamontage bavideo nakangisa bavideo ainsi de suite eye kosalaka moko mosusu nakomi place moko na bandi omonte babiloko na tiango na charge na bureau moko nabimi nakei na bosali nanga iPhone nazonga iPhone eza su te bozomona. Donc pour dire que nga pona nga na monaka na nga normal eza téléphone lokola tout autre téléphone eza téléphone te ke soki nazwi yango nakangisi mbongo na nga nasomi iPhone 13 na privé le mosusu mwana na nga baétude na ye na niokoli le mosusu condition de vie na nga na préféré navala na bikok moko boye mais nasoma iPhone 13 mama nateka iPhone 13 tabongisi environnement na nga mpo nga alinga ovanda esika eza kitoko eza propre tabongisi environnement na ngai oleke nazwa kabaka ta mbongo nasimbi na maboko. C'était un petit conseil que je voulais donner aux femmes. Donc la femme que vous voyez sur les photos, boyoka nini esalami likolo ya téléphone. La femme que vous voyez sur les photos, nini esalami likolo ya téléphone. Libala na ye ekufi likolo ya iPhone. Et puis libala ngo ekufi aussitôt marié, aussitôt divorcé. Donc le même jour du mariage, non le lendemain du mariage, libala ekufi. Kuto za pendant nuit de noces ne libala ekufi. Bota na ndenge nini mutu akomi insensé pour na koyeba ko garder eloko préférable au manae libala le même jour quelques heures après avoir dit oui. Donc on doit comprendre que basi ya lelo biso basi ya lelo tozo yeba ko kota na libala sans pour autant réfléchir. Tozo bala po batu ba mona ke ngana lata ki voile. Est-ce qu'on se marie parce qu'on s'aime? Ngana lobaka ne me pressez pas. Soki na moni que mutu wana nanga ezo simba nanu te nakoki kondima ye na libala te ata expliquer ngai nini na kondima te parce que libala eza oui on a le bien au du plus profond de mon cœur. C'est vrai que tu causes da ba problème ata mutu na lingi koleka nyonso mais soki na za bolingo pona mutu on a lingi wana peu importe ba vents et marées koya na oyeba otika ete parce que na lingaka ye na lingo perdre ete et na ko sepela soki eza vice versa parce que na bolingo mususu koyoka yondo lingi koleka balingi yo te o forcer balinga yo te wana na okoka te wana o midi mbika ezalaka pasi mingi komene ba vie ya bongo na ko préférer et longo na ko préférer to lingana na bolingo ya solo biso mibale to simba na loboko et puis tozo avancer devant les vents et marées. Au moins so bolingo za ya solo, peu importe les problèmes qui vont venir, to kokoka o supporter yango to ko bunda likolo nango. Soki bolingo eza ya solo na kolinga jamais en aucun cas na perdre bolingo na ngai yo nga na lingaka la mon amour mon tendre amour oyebi ke na linga ko mingi place oza oyebi ke na lela yo mais na ko perdre yo te parce que na supposé que téléphone eleki bolingo na nga na tina jamais téléphone moko te ya mokili na ona no ebimi te ekoleka bolingo na nga na importance jamais. Et tika la ozala te ko sala maka te ti mukoyesa koya. Donc mwana mwasi oyo ba sali mariage na mobali na ye. Landanga bien pesanga matoyi. Asali mariage na mobali na ye. Pendant leur mariage, mobali na zana na ba moyen normal, ba faible moyen. Pendant leur mariage, mobali ba kei na chambre na nuit de noces. Ba memi ba cadeau ba zo kotikela bango ba cadeau na bango ba memi ba fille d'honneur ba zi ba cadeau ba ye nango déjà na salle mobile amonaki que iPhone soki 12 soki 13 Pro Max bino mbosalela yango mingi mingi boyebi alobi mobile amoni yango abaenda ko tourner à partir à salle qui t'a donné un si grand cadeau tozaki na besoin ba mbongo awa pour te organiser le on a biso kitoko mutamona na kite nani yango apesi cadeau munene boye kombo na ye nani on va en parler après. Bah memi ba cadeau ba ke na chambre mobile à l'hôpital. Dis-moi qui t'a donné ce cadeau. Moi si a se décidé à yebisa mobilité abandi ba zentin abandi ba caprice abandi ba nini oyo mobile abandi ko fâché mais yebisa ngana ninda pesi o cadeau munene boye pendant que biso to banda okemba na ko luka mbongo soki za papa na yo na ko kamwa parce que to luki mbongo to zuite na kiembi nga mwana batu poto ko kisa mbongo sala na kiembi pona sala bonia soki sa boye siko muto azui ebela mbongo soki 1000 soki combien azui acheli yango na carton po ya ko pesa yo po ani ya ko aider biso te oh te chérie tu vois d'ailleurs kutu bébé tu sais que je t'aime non vraiment yone na balite bongo siko zo bitungisa pona nini mi bali mususu na bebasi mususu za makasi na
makambo wana. Oh yo tala kaka ngai. Problème moko eza te talela ngai ngamu na ninganga yo na yebi. Yo zo ningo tala pembeni. Na tala pembeni te. Ezalaka nazoyebisa mwasi abandi olela bebe pardon tika makambo wana tofete nini na biso to mobali alobi na osimba yo te tant que nayebi kote provenance ya telefone oyo te. Il faut nayeba mwasi aboyi koloba kombo. Mobali abengisi baparent aussitôt alobi boya boya mwasi na ngai botala kado mutu apesi ebele boye pendant biso tooluka vi towana mbongo te epuis nazotuna yayebisa nga soki euti wapi mwasi abokoloba. Soki alobi te libala oyo ezokufa. Mwasi abaninga bebe penza tala kote touti lelo pe touti kobalana neni okosala nga boye. Mobali alobi na boyi te na ndimi nyonso lobi touti musika tomoni pasi oui bele penga na moni to bando jongle nga na mutu moko boye. Alors si tu me dis pas le nom, je serai désolé de ne plus continuer ce mariage, bien qu'on vient tout juste à peine même de le célébrer. Donc, je te dis sincèrement, baby, tu me dis réellement qu'est-ce qui s'est passé pour que ce monsieur, cette personne anonyme, puisse t'envoyer un si grand cadeau sans pour autant qu'on retombe à Kombonae. Ce qui a un guise sur roche, si tu me dis pas, je serai désolé, liba les sili. Moi, c'est tata bani alieli munoko. Alobi malamu libala ekufa me kombo ya mutu apesi kado akopesa te. Bota bojoba ya bana basi ebele na Kinshasa. Bota bojoba. Donc moi si a sacrifié libala pona chombo. C'est qu'il faut bala na mutu apesi yo kado. Ce qu'il faut bomba eti na niveau na parce que normalement mutu ndimeli ewi wana. Yende faut batela ekoleka nyonso. Nga mobali na ngai obala ngai. Wa pesi nga honneur. Wa honorer nga libosa mokili mobimba. O penza ndimi pena na moni pena nga na pena bolingo vraiment veut dire ça va na ndimi libala. Pota na mukolo ndima libala boyeba ke bazozo na bayuma na banani bobosana. Mambo bo ndima kutu teke na ya olinga babino esili. Siko bobali na nga wana onga na poni wana pour le meilleur et pour le pire. Donc la senti pena bolingo vraiment level OK feeling et simbi veut dire evani penza. Wa pesinga honneur, wa pesinga lokumu na famille na nga longolinga soni. O batu musuba koma oyembelo ba nzembo. Après na boye pona chombo, pona téléphone, nyama na téléphone. Nzambe bolimbisa ngai na loba ngo ya ndenge mususu. Je peux pas. Pour comprendre à quel niveau beaucoup partent dans le mariage, mais moutou il fonctionnera t. Alors que dans libala moutou il fonctionne. On bon na ba divorce, na yese tokenda na commune to la dégrade ba divorce ba mariage ba une semaine, le mariage le plus court du monde, to kutango kuna. Les femmes d'aujourd'hui, Nicolas matériel, Nicolas iPhone na la kindo kinakati ngala monaka. Parce que le pouvoir que l'iPhone a sur une femme, moi c'est qu'on pèse sa virginité n'est Nicolas iPhone. Moi c'est qu'on pèse sa nyos. Na yebite lo ni obo mona na iPhone. On ponga na yebite na mona angote. Na mona angote ce qui na zu ango gloire à Dieu. Mais erozala ka rapona na benga Halloween ndenge nini bien na kangisi photo na snapper et sili. Et pèse ka mbongo te. Et botaka mbongo te. Ngasko muta cop. Ngasko muta ba faire. Donc moi c'est vandi boyoka pa na zu na teki on na seli ma mususu. Na seli makambo eko faire avancer ngai na vie. Les femmes revenons humains. Donc comme le roi banyama ba komi ko chosifier biso à cause de notre manière de réfléchir. Vraiment, je vais m'arrêter par là mais je reviendrai. Abonnez-vous massivement, je vous aime trop.